Honorable Zakaria Babaswe, journaliste moko ayazobe la makasi. Ana problème à AVC. Na CV na honorable Zakaria Babaswe bi. Donc aye lelo azaki tombé victime na poison na liaki loko moko na niveau ya musala kozonga na zonga na ndako na sentir ba ndena sana za bongo te na bana ko sanza le lendemain nango na kuma palme na mama mwindu aba tout gorge Jésus qui prière ya nouvelle ligne wana et salamaka une fois le mois. Prière wana eratakate bango nyonso bazozongela kaka date wana le 13. Maman avant le 13 kota na ngai en contact ezali prière ya suka pour cette année pour ce mois nyonso to bandi ko sala na mois ekomi ya suka et kozala de 15h landa biso na ligne ndenge bazo landa biso mokili mobimba en ligne le 13. Ça sera tellement chaud que ndenge esalamate et kozala danger. Après avoir été déçu quelque part, d'appeler le prophète Emmanuel Dodi pour trouver solution à vos soucis. Et en conclusion, vous diriez que le Dieu d'Emmanuel Dodi qu'il a rencontré le 17 décembre est différent des autres. J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Excellent fidèle internaute de Fimbuna Fimbu News et Africa Info. Merci pour votre confiance. Nous sommes encore revenus chez vous, mesdames et messieurs, avec notre rendez-vous de chaque semaine avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi, l'homme du moment, bien sûr. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous assure que vous serez encore richement bénis parce que l'homme de Dieu est là, bien disposé aussi. Comme à l'accoutumée, il y aura des témoignages qui vont bien sûr vous édifier. Mais aussi nos intervenants aussi, ils sont là. Ken Piana, Pito Palais, et puis l'international Roger Ngandou est toujours là. Mais à tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, nous allons commencer par donner la parole et puis présenter nos vœux, le meilleur bien sûr à l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Bonjour papa. Merci Stéphane, que Dieu vous bénisse. Me veux le meilleur à vous, à tout le monde ici présent et à tous qui nous suivent et à celles et ceux qui nous suivront plus tard. Merci, lundi, il y a Info, Afrique Info et Pito Palais. Film na film bisika nyonso bozolanda biso. Tala, lelo le 4. Ezali émission ya liboso na mois oyo qui est le dernier mois ya année. C'est vraiment significatif. Na kolinga bolanda ngai na bokebi nyonso na kimia nyonso. Parce que nazali ba annonce ya minene o bosengeli kosimba malamu mingi parce que bien abino ezali pe na bakambo to ko annoncer. Voilà, boyamba biso ne sengo na bolingo na mitema pe na bandako comme d'habitude nzamba pambola bino nyonso. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous sommes très contents. Alors Ken Piana Pito Palais, un mot. Merci Franck, merci prophète Emmanuel Dodi. Ndenga pesi cette occasion na décembre tout ça la sous émission. En tout cas nga esengo nanga ezali kaka o eza mwa moko oyo mosali na Nzambe eza mwa oyo azwaka
nakoloba ndeni vision ya kosalela nzambe parce que nameka ko se renseigner date ya les 17 eza date le 17 décembre eza date vraiment nzamba yebisaka esko akoma mosali na ye donc to sola ye moko ko expliquer biso ezalaka ndenge nini donc je pense que kosala na prophète Emmanuel Dodi émission na décembre Frank Stemai eza bénédiction ya grave parce que o eza mwana ye donc occasion oyo ponanga na mona eza ouverture ya makambo na biso vraiment ebele parce que o eza mwa oyo nzambe atindaki ye po asalela bato ba délivrance abikisa ba problème ebele o bato bazo souffrir na mokili. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ken Penapite Paul. Alors nous allons partir un peu vite parce que les allées émission très spéciale et surtout le mois aussi. Les un moment spécial comme Ken Piana nous avons déjà a anticipé d'ailleurs a précédé l'homme de Dieu. Alors Ken Mbang ou alors Mbang vraiment na témoignage c'est vraiment très très spécial aussi. Toza sœur Mireille Toukeki Yazala qui guéri na miraculeusement bien sûr na myome et yemoko azali disposé et pour expliquer biso ndenge nini nzamba visita qui pour cas de guérison miracle voilà. Sœur Mireille, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Mireille Toukeki Pende, je suis chantre au ministère des Affranchis. Na ye kota tola monene nzambe. Nabomo inangai kolekela le prophète Emmanuel Dodi que je salue ici présent. Nyonso ebandaki na le 19 ebandaki na 2019. Na lotaki ndoto ndenge tolotaka bandoto mais ndoto wana ezalaki matata mingi parce que je m'étais retrouvée na kati église mais moi à côté les mesate ko bouger zate pona tele il faut batele misanga pona fande pour fandi sangai ezalaki ndoto moko ya pasi pona ngai mais tant on a situ qui je me suis retrouvée que ezalaki na ndoto to bondeli eleki à ma grande surprise to comme en 2020 donc une année plus tard on a ba confinement à partir du 19 mars bandoto lisusu e bandi ya mabe nakufi bazolandange pa bambwa bazolandange pa balu bazolandanga ye pa banyoka c'était vraiment terrible ndoto moko ya pasi mais ndoto ya suka nde ezaki penza somo c'était vraiment très très pénible na ye ko lota naza na escorte moko bazomemanga komema et pas ya batu moko nazomona mutu te mais bazaki tellement bambinga c'était des géants bazomemangai na salle moko lokola bunker alors ba porte ezaki un peu partout le quoi tous na campus bato ba yebi campus ndenge zalaka na ba couloir na biso neti ya polytech ya médecine ba yebi ndenge zalaka alors na couloir wana ba porte eza de part et d'autre ba meminga na couloir ba kotisinga na auditoire moko à ma grande surprise eza auditoire te na kuti piscine ya munene penza et puis c'était profond. Géant wana ebisinga kota na kati ya mai wanga bina kota te abi kota bandeko j'étais obligé d'entrer parce que la personne qui était à côté de moi était fort et puissant na kota ki na mai wana tant on a koti dans la profondeur na kuti batu kuna bafandi na tuni bango mais comment vous vivez ici ba on va répondre nga kasi yo koti ya wandenge nini ngabi menga na vanda wate il faut na bima pe na ko bima ndoto ekatani na situki oh bandeko oh nini j'ai tellement eu peur na tout ndeko nanga ya moi si na bito bondela to bondeli mais c'était donc pendant le confinement moi et royan église awa ezate on suivait tout au travers l'internet parce que ba prière ezolo le kana internet tout ma instruction nyonso tozo kaka na internet douleur na ko lala tout ça les 2 jours 3 jours j'étais bien un beau jour na ko lamuka le matin moi ya bouger ezate moi ya koningana qui de gauche ezate moi ya côté les mains ezate alors comme na ce qui ça tout mingi je fais beaucoup de blagues chez moi à la maison na ici bango mengaya c'est impossible de me lever barbia tu blagues pour que ba mona keza sérieux je leur ai demandé ba langa vase pour na se soulager oh mais c'est sérieux bande ko vase na mouvement ya vendre na vase wana ezate
Je suis restée pendant 10 jours. 10 jours où on a douleur. C'est chaque jour que la douleur ne fait que augmenter. Oh, Isaki lundi, il y a un mardi. Pendant 10 jours, on a douleur et l'équipe. Tu as un médecin qui a la famille, à Yekoya. Puis à l'hôpital, non, quand il faut que quelqu'un à l'hôpital pour diagnostiquer bien. Nous sommes allés à l'hôpital, mais nous sommes allés au Tozolo Bawana, moyen il faut pas me mangai comme à diagnostiquer, mais il a trouvé quelque chose d'étrange. Abino, je vais vous faire tel examen. Bon, qu'il est en hôpital, bon, c'est l'examen wana. Mais il avait tellement insisté, tout que n'eka jour yemoko le grand professeur Azali. Bande kotoyo ko kende na laboratoire wana. Batebele a na Kinshasa baye biango, eza na lemba, eza polydiagnostic, c'est eza laboratoire il y a grand professeur moko aza awa na campus na Unikin. Toyeko kende jour ango basali examen, le grand professeur azo s'exclamer, oh mais ça c'est quoi? Oh madame, oh je ne pouvais rien lui dire parce que douleur nangai c'était inexplicable. Toyeko kita mais na koyoka ndenge azolo babi, mais ça sera fatal madame, il faut faire vite. Alobi na ba discours na yazo bana assistant na ya alobi, elle a 6x myomateux en évolution intra-utérin. C'est vraiment grave. Il faut faire quelque chose. Ngana yoki bango kaka basunginga na bimi tokoti na mutu ko baminga na ndaku. Le lendemain on est allé voir notre médecin, to pesier résultat. Ya lobby en tout cas awa eza ya ko umela te soki to umeli ça sera fatal soki ka hémorragie bandi awa on ne sait pas comment to ko sauver yo, donc il faut opération le plus tôt possible. Ngana tali docteur na ebsenga bi bon OK botika biso to kende on va revenir. Nous sommes rentrés bandeko biso toyebi Mosakoli yalinga kaba preuve à l'appui. Et loko batuba suki yalinga biloko modèle wana. Je dis non, je dis à ma soeur maintenant amène-moi à l'église. To qui n'est pas un mouton à changer kamakam. To qui n'est pas naïe à signer. Ndeko nanga bi OK le moment est opportun to kende. To kende je pense batuba zaki jour en église. Pendant le portail na koma tina bureau à papa, j'ai fait presque 1 heure. Yako tambola pona koma. C'était impossible na tambola. J'arrive na bureau à papa, na retena ka elo komoko oyo Mosakoli alobaki. Alobi na boyi mbala misato. Tango zolo bango na yoki force moko koti katinanga et kondima nanga yesusu makasi. Toyoko Bima, le prophète nous dira Toya le lendemain. C'était la semaine de la nouvelle lune. Oyo Mosakoli akoma kamama. Maman nyonso alinga komona mwana yazala bien. Tobimi tozongi le samedi. Toyoko revenir à wan église. Tozaka na prière tosalaka ya crépuscule. Tokomi tokutanaki pena papate. Toye tosali makambu nyonso. Moi je suis chantre à l'église. Donc j'étais obligée d'aller vers le chantre, tout ça à répétition, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. Tout ici, le même samedi, quand je suis rentrée à la maison, dans la position moko bateau babelaka, bakota réa, réanimation balalaka. On est incliné comme ça. À part cette position, je n'ai pas d'autre position. Donc malgré papa a déclaré ki kobo yawana ngape na ndimaki kondime mataki nga me douleur nanga ezala ekaka et écoute sous ma casse douleur ya ki sukutu ma casse, mais j'avais la foi na lobi ndenge kaka Mosakoli ya boyi wana c'est que yango esa nini et ko résister sous il faut ekende et puis ngai ba ko opérer ngai té na boyi opération bande kotozongi samedi. La prière s'est bien passée ici. On est rentré. Bazong singaka na position nanga wana nalaka incliné. Na lali nazo lota nazo mona Mosakoli. Na moni Mosakoli. J'étais à l'église ici na ndoto wana. Papa a tellement qui du haut de la chair. Papa bani ko pesa ba déclaration. Papa telemaka pesa ka ba solution na ba problème. A lobaka
papa bandi kolobani ko deke kotanga ba kombo batu ko pesa ba solution na yo ka bengi pe kombo na nga na ndoto wana tango bengi kombo na nga pe na ndimi na pusani malembe na ye abondeli po na ngai na kati ya ndoto wana alobi c'est fini. C'était la nuit du samedi pototana dimanche pe tongo etani naza chantre il faut na ya kosala mosala nanga nazala au poste comme Abakouk. Malgré ma douleur, j'avais dit à ma sœur, je l'avais promis, naibisaki ngai, quelle que soit la douleur, na sa force na ngai asuka, je dois être à mon poste. Na tatola nzambe wana atana douleur na ngai. Na yaki comme azongisa ayaka na ngai, elle m'a amené tobandi musala nzambe, tobandi koyemba. Papa bimakate, c'était la nouvelle lune. Nouvelle lune est ratakate. Papa bimi a bandi ko pesa ba déclaration. A bandi ko pesa ba déclaration. Papa s'est déchaîné. Tant on ça la ba déclaration na yo ki pe atangi kombo na ngai. Tant atangi kombo na ngai na bi aha yanga ya lelo esanini ekoki. Je suis guéri totalement. Quand on papa tangi kombo na ngai wana, c'est ngai yanga ya lelo esili. Na yepe na fukami tout ce que papa avait dit na yoka kité. Oyo na yoka ki na suke zaika ka esili. Ngana lobi amen na telemi na zongi na place nanga mais douleur ezala kaka ya makas. Nous sommes rentrés culte esili tozongi na ndaku tolali dimanche wana potota na lundi. Bandeko, c'est le grand miracle qui s'est opéré. C'était un jour merveilleux pour moi. La nuit du 16 au 17 août, c'était un jour merveilleux pour moi. Balamuka batika nga na mbetu. Soki batinga na mbetu ngai pona lamuka fona belela. Boya, bayebi ke na lamuki fo batombola ngai, ba vandisa ngai, ba telemisa ngai. Ce jour-là, je me t'ai levé seul. Na lamuki loboko nyingani, lokolo nyingani, na nyingisi loketo, kameno je suis guéri na gangi abi, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri et tout le monde ba longo na ba chambre bazaki libanda baye ba kutinga na za ya côté lema. Je ne pouvais plus porter des talons. Nazaka na ba ma papa yasse. Ce jour-là, na lati talon, kaka na tongo na talon tongo ti butu nazaka na talon. Je faisais tout avec mes talons. Voilà pourquoi je viens témoigner la grandeur et l'amour du Seigneur dans ma vie au travers son serviteur, le prophète Emmanuel Dodi. Je demande à tous ceux oyo baza na ba douleur. Tamusu douleur na yo ezala ki koleka yangai. Tamusu na myome ya makasi koleka yangai. Tamusu na fibrome, tamusu na cancer ou ba douleur moko eza inexplicable par le médecin. Na sengi na bino boya ezana mutu awana Congo azali le prophète Emmanuel Dodi où tout trouve solution, où rien n'est impossible devant lui. Azana makoki ya nyonso. Je dis merci à papa. Merci beaucoup. Ceux qui osent la quitter, mais les autres peut-être n'attendent parmi les vivantés. Merci beaucoup papa. Amen. Merci beaucoup. Merci Sœur Mireille. Un témoignage vraiment qui nous a édifiés. Alors rapidement, nous allons prendre une autre maman qui est aussi sur ce plateau. Un témoignage vraiment très 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 important pour Nabiso, maman Titi Bora. Et voilà, il y a Kobanda. Et puis on va finir avec notre frère Moïse. Maman Titi, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Titi Bora. Na yaki awa na problème ya maladie. J'ai souffert la tête pendant 32 ans. Je n'ai pas de médecin, basé comme on est là de mon côté. Depuis Katanga et là de mon côté. Je suis à Kinshasa, examen sur les copier c'est là de mon côté. Aucun résultat, il y a malam. Je suis en prière quelque part. Malgré ma prière, nazo belaka makasi mutu passe chaque jour nazo souffrir. Bon, naye koyoka sango ya prophète Emmanuel nde kunanga moko toyaka naye awa depuis 2016 nde tokomaki awa papa ya mbibiso ayebisinga ke natikala nde kunanga kende na seli na biso mususu kana ngai ye moko akolandela yango. Bon, je me suis soumis
na bandi ba délivrance nde kopesa ngai encadré nanga excusez pasteur Gédéo na bandi ba prière à chaque fois que ba prière ezali nazo ko se soumettre kaka nazo respecter ba jeune prière soki nouvelle ligne naza na kati soki Daniel 50 jours nazo respecter to comme na 2018 nepsi pasteur Gédéo na monika nanga e umeli ve na ko ebisa papa pona kana ngai nde pasteur Gédéo akokuta na papa ebisi ke mama tisia lobi boy na boy mbo pasteur Gédéo jour moko aye apisinga ba prière que papa lobi sala ba prière pendant 3 jours ay kopesa nga ba psaume mais nazala na attitude ya jeune pendant 3 jours à sec après ba prière wana pasteur Gédéo abisi papa que non maman titi a fini les prières mbo papa ko ebisa ke na kota na prière na kota na bureau nae e na kota ki na prière na bureau ya papa bondali ko na ngai a déclarer lobi maman telema na telemi na kota na prière mbo par après un mois et demi na ekolala na kati ya ndoto na ekomona papa nga naza na koko moko na mama moko tovandi papa bimi na ndoto lobi bino bovandi ya ndenge nini bino bobiteki bino bobebisaka mama oyo ale botelema bokende nde papa zwi mutu na nga bandi kopikula nga ba mèche pembe chocolat noir alobi mama atelema okende depuis ce jour wana nde nayoka kimia nabelaka lisusu te nayoka kimia total penza donc mutu esila totalement soki peut-être moi malaria moi stress peut-être deuxième volet na kopesa nzambe merci au travers son serviteur Emmanuel Dodi na guérison ya mwananga pona poizo à Melaka mais lui-même il va s'expliquer. Bonjour à tous. Nga daza frère Moïse na samba la ministère des affranchis et là qu'on a eli awa eza témoignage ya nazaki victime na poison na souffrir na makasi tant on a monaka mo sakole Emmanuel Dodi na ka toujours esengo poser azo vivre ça pour nae nazaki tombé victime na poison na liaki loko moko na niveau ya musala kozonga na zonga na ndako na sentir ba ndina sana za bongo te na bana ko sanza le lendemain nango na kuma palme na mama mwindu aba tout gorge Jésus kisiko mama fala ba non il faut pas état de santé to ba problème nini mais ka bete to consulter mutu moko bazaka liba azaka juste car na quartier wana à la salle rabilo mo ya bokoko il est venu le monsieur a testé abia maman na zomo état de santé mo ezama bionde asa ilo ma bina nzoto na so zomo ilo poison ndi maman ba non il faut to kanana ba de comme surtout kende na hôpital to ba réellement problème et pour na connaît ma casse église tout le monde connaît ndi azaki ata ba passage tout le monde connaît même le serviteur Emmanuel Dodi tout le monde connaît na connaît ma be na salité au boss na nzi dans zela boy o le kana ngai et toke consultation ba sai ba radio marmtou et docteur abengaki maman vandisi nga fanda kwana na bossa na railo côté atuni maman oboti bana combien maman bin na boti mwana moko abisi maman même mwana moko ozana musute abiteka mwana moko mbena zana e abisi maman mwana ndeza boye cliché yango yo ba poumon et baby oui na retard na mwana nao donc zongi sa mwana bofana na dans 3 ou 4 jours au copeur de mwana et ngabongo na tengisa maya misu maman lelinga pe na tangisi mam prendre ko ki phrase a miselenga te abisi maman ke moni ndekuta za bongo bato asa médecine ba ebi et ça na moi c'est moi na kati et so def c'est moi paiement pour paiement na fait franc na monoko pour moi paiement écoute les c'est pas lobby bo sentir que la bimisi sur la déjà tout était déjà détruit abibo ki na ndako ina mwana reta pesi maman ba courage tala et pendant un temps dans qui docteur sur le banam thème dans fond du cœur nabaki le prophète m'a donné a tiki en place nini bilaka oyo ya pesa ki ngai akopesa banani ngana zoki na okufa et on a fond du cœur nabaki loroté et soit parti maman zole la kaka et là maintenant maman église sur ba tout na quartier babi mais maman a tiki moi ko kufa ya église ko sa église là na santé moi ba chrétien dans na quartier là même maman est passé message papa chamala expliquer na papa Moïse boy papa bino Moïse aya na état de santé za nango aya bon maman ina ndako Moïse papa lobi oya na bi
Mama, ça mon sécurité moi n'était ata na makolo pe donc et kondaki donc na kona ote na mwana kokate na bi yebisa papa na kokana ngota mate papa bi atana na mutu ko ba louer oya parce que chama benga ba 22h episinga Moïse papa bi na poussa na makasi na bi de mo sera lobby to ya kaka lobby nango na 9h 10h 13h to kumakia wana zo yema zo benda na bande kozo la ngai eloko ya mabe na vie koza la maladie tulibana kichasa okoza la piaka okoza la shida ozo mbongo mais maladie zelo ya bololo na lekina étape wana na yebinde salaka na ye to koti de télé na réception ali papa ba ko sabiso tant mosakoli zenga mambu tant moninga a télémabi non et non pas Moïse pas toi qu'est-ce qui t'est arrivé la soeur retourne dans télé carabo ngana ka seki papa osukuma prière na ye soki ndenge nini na mona bi abisi mama na fukama na fukami na mona lobi ba le soupe ba la mai na tena mama mai kipela ngabete na hotele kaka asali prière asisi abizwa Moïse mila mai wana na melima epesi nango ali papa bi c'est fini il est guéri na tena mama c'est fini siko tomoke na manzela na bisi mama donc mosakola bengai mai apamba sekisa mai okotika ko lutoso na manzela vraiment sikoyo docteur apesa ba condition mususu abi yone za bongo zela liwana o mais ko tambola raté ko kimambangu te ko telemaka te si ba condition apesa ki ngai wana depuis na melaki mai na bitin le lovement na me ko tambola moi distance na tamboli moi distance oyo na tambola raté siko bande ko ba na ndako po ngana mesane ko kula da batandela ngase oyo na ndako te ye wana kuna ye wana ndako ni ngavandi wana la wana na mesa kula na bachira moi tapi mo lo mo bande ko ba yo telanga ba bisi mama saka dimanche mama tisi moza sa wapi na moni moza ko kimambango mais yo mwana nga kufa ngo besusu il faut zonga savanda awa bazo mona na zonga pe très bien suko bamblo ozo bisa na sa te na mko sa na mo sa 10 jours au jour mo komona ko ta bi papa un certain dimanche na koti papa telinga bi mo il faut se kondine na papa siko il faut ça va moi papa so seka bi ko banga te déjà bikesi nango nandimi kaka safa nandimi pour moi il est chez makambo et pendant que musika te nzambe c'est babi nzambe abikisaka nzambe okitate asalaka travers mutu soki babike mutu akopambola nzambe mate apeso mbongo na mituka te akoluka mutu po apesa yo ozana posa motema nao mais à ce temps tozoloba il y a une personne qui a la clé universelle dans le monde entier, les prophètes Maïdodi. Ceux qui ont beau, je ne sais pas, il y a un omeka, ceux qui ont besoin de tembe, voilà, tembesili. Voyez, ceux qui sont membres, les prophètes Maïdodi, na remercier na oya sali pour na guérison, on a habité que c'est qui un génie spirituel pour maïpé comme big sabat poison. Na habité, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais avant de prendre d'autres personnes, prophète, il faut quelque chose. J'ai deux questions à vous poser. Oui, c'était moi. Avec la sœur Mireille, d'abord Bandoto. A Bandi Kobela, Ndoto précédé Kobela Naye. Guérison peut, Ndoto précédé guérison Naye. Maman Titi, également, Ndoto, au Bengani Koko Moko, na maman Vane Pembeni. Apparemment, Yolo Tsarabat Bandoto. Comme une question, tout le temps. Pourquoi faut pas le prophète et après quelque chose va se passer? Merci Franck. Merci International. Merci Nakizembe. Nabalandi. Oui, parce que ma personne micro, il est de mon devoir, n'a-t-il 1 minute. Sœur Mireille, à l'autre. Job chapitre 33 verset 14 na solo la na Bible. Bible lobby cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. En ce moment-là, il utilise les songes et les visions au pluriel, pas la vision singulière, les visions au pluriel, voyez-vous. C'est-à-dire, avant les camber comme la moutou, talatina de batu balotaka, parce que nous soto vivraka, et zali na monde invisible. De origine ya bandoto. Mais non, batu moni batambola ka balotaka ba mandenge na ndenge ba neglijaka.
soit bazali na mutu ya kokamba bango ya kosunga bango te ezaka ndenge toza boye ba téléphone ezali moyen ya communication ozomona même un païen na mawa ya nzambe nzambe asalaki mutu wana alota nde explication wana maintenant na ye na guérison yango moko somoni ke cérémonie balatisi ke okobela et puis maladie eye d'un coup ala mukiboye santé bandi kobuka na expliquer bato ke omoni baluba baloba chisi jaja lukunda timuda malukunda voyez-vous nyama aliaka lideso azakata lideso awo zola nanga ozobela tu es un malade qui s'ignore. Tu vois, tu es un bloqué qui les lobes on osera musala osera mutuka ya bien mais lobby il suffit ba mwando qui a famille moi circonstance via mutebukani c'est ce qui fait que c'est batalisa qui abanda kobel mais heureusement pour elle nzamba zali bien tokutanaki et puis aye a lotinga c'est normal oyebi nasu bandi ko bakimbangu te na monaki kimbangu na sala kiboye très bien moni kolota basakoli na niveau les serviteurs de mon akabi ba kolota bango pamba te ne fiske ba serviteur nyonso kaka mutu aloti mutu c'est une bénédiction à plus forte raison kolota ngai nazali kaka simple représentant ya nzambe parce que nzambe yebisi Moïse personne ne peut me voir et vivre. Maintenant, les autres, mon kanzambe kolekela batinda mina yeba envoyé. Nde yango wana nzamba ko yabo amitalisate pour na pesa solution de balota kangai. Maladie, j'ai aimé terme wana peut-être boyoki yango bien te. Sœur, une seconde songela terme message loba yami homme, j'ai une chose à vous dire. Yo sola nangai. Sœur Mireille, terme vous comprenez question, papa? Oui. Ok, allez-y. Le grand professeur à Zokamwa, à Lobby, mais c'est quoi ça? 6x myomateux en évolution. 6x myomateux en évolution. Je pense, Yemoko, à Sala Makama médecine. Bozolanda degré à komaki moi si à côté le maté Comme menaye ezalaki ya kati ezokondisa mutu ba miome musunyo mona ba mama mabumo ya yezoli ayo ozo faire saigner ebomi yo. Donc qui me à lobby c'est impossible moyen tellement ezalité le monsieur à lobby tous à la rapide si quelque chose ne s'opère pas ici il vient à Yesuki ba opéra yete oyo ba minganga belinga ko sala nzamba sala yango kolekele Emmanuel Dodi. C'est cette merveille Emmanuel Dodi. Et c'est baka ça les choses. Attendez le 17, vous allez voir, comme disent les Anglais, we sin. Boko mona binomoko mindele kouta Canada kouta babiki la tembe fossila. Vous allez continuer à dire encore tout ça parce que au moniva ba international au moniva stema bon quelle ça ba base le kuna pas awa base zate awa kama moto awa ezaya lobiko osomezaka mutema mabe ya ba congolais na tembe yo ba lobi balingi ba opérer ba teke naza na Kinshasa te non bengangai parce que ba zoya okomona ngo le 17 olandaka ba to États-Unis awa na ba Paris ezaki na téléphone ba cancer esila bengangai ba ko pero yo te si tu mets du sérieux et puis koya teke na ye komeka langage wana longola ya kana kondima wana na longoli mama titi 32 ans ya malade asali nyonso ekokite baye bazami bale na lobi yo kende ya tikala parce que degré ya maladie ya mama titi ezo senga présence na ngai selon grâce que Dieu m'a donné. C'est pas moi qui guérit les gens, qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Je pense que naza humble, naza clair, naza honnête, naza sérieux. Akuya, to sambeli aya loti ndoto. Ndoto wana loti na ndoto ya mama titi pour na rejoindre préoccupation ya stemai. En soi, na ayaki ko interview Nathalie saye origine ya maladie na ye nde kolongola koko asaki pembeni na kolongola mesh nde kuna muto banda ko uta maladie esili na ye na mwana na ye Moïse bien meske bolandi makambo
ba poumon ici est poli. Médecin munganga tuni mama obotabana combien pour dire il n'y a plus à espérer. Azokufa, ça c'est le résultat clinique, c'est le résultat médical, c'est la science. Azonga mais 2, 3, 4 jours peut-être tout ça là. Bien aimé. Nayebi mwana mobali. Na moniye na yoki sangazobela na bengi bon memelangai azaki méconnaissable. Quand nga lobi papa mama na nobelité. Soit tobela ka moi malaria. Ozo tambola nan. O sanzi soit tes azemi ekoto bandi ko sanza. Ke obeleza ko bele azemi ya bénédiction. Ya malade zelo ko ya ko souhaiter bien aimé. Nathalie kwa chocolte loko la revenant mwana mobali de nakamui. Un garçon moko na yeba kaza bien. Et c'est comme ça que na lobaki na toléré yangote. Oui, j'ai un pouvoir de dire non. J'ai un pouvoir aussi de dire oui. Mais ah oui, vous pouvez me l'interdire. Parce que Bible lobby, confiez-vous dans les prophètes et vous réussirez. Non, il faut se confier. Dieu n'a jamais dit confiez-vous en lui. Non, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous dans les prophètes. Des Chroniques chapitre 20. Toyokana bien. Maudit quiconque se confie dans l'homme. Très bien, mais c'est le même Dieu qui dit. Des Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous dans les prophètes. Tanga. Des Chroniques chapitre 20 verset 20. Nazongi yango 3 fois. Tanga yango. Confiez-vous dans les prophètes. En d'autres termes, dans ce cas-là, prophète azali susumutute. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est le même Dieu qui dit. Maudit quiconque se confie dans l'homme. C'est le même Dieu qui va nous dire encore confiez-vous dans les prophètes. C'est-à-dire, prophète Azakamutute, Akoma Kamutunzambe, il en a le pouvoir d'échanger d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai dit à la sœur Naboy, j'ai dit Penaye Naboy. Bon, na fukami na pesie mai. Oyokaki cancer le kakiwana mai. Oyoki lisusuwa wa mai. Ok, c'est pas que na saka na mai non, na boyi ba polémique sikawana. Et ça makamoko yaka de manière circonstancielle. Amélie mai. Ba poumon munganga lui avait donné 3 jours. Maman oboti mwana moko. Il y a la mort, je le regrette. Maiwana et keko guerrier lelo azawana, il est là. Donc, nous sommes capables de bouger la science. Et c'est une utopie. Non, c'est fiction. Ce n'est même pas une réalité, mais c'est une vérité. Parce qu'il y a la différence entre la réalité et la vérité. Ici, c'est une vérité absolue. Dans la réalité, maman Ozobela. Mais dans la vérité, tu es guéri. Maintenant, il faut croiser un homme. Il y a qu'à rendre, qu'au bout de la réalité, à rendre vérité. Tu es bloqué. Ozama kambo songolo, kobo taboy, kota nangai. Et puis, nazongi si micro, Toyoka, Deloya, avocat Mounene, assis à témoignage, n'a pas sa date significative de ce qui va se passer ce mois. C'est du boum et du tao tao. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu, ma beaucoup pour s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est intéressant. Alors, rapidement, nous allons prendre le maître avocat, Etienne Minga. Etienne Minga, il Nzambastala qui n'est pas moi naïe, mais la fille n'est pas sur place. Il m'a expliqué pourquoi moi naïe était. Mais il y a un grand témoignage qui est édifié encore au Rwanda avec beaucoup d'attention. Maître, bonjour, vous avez le micro. Bonjour, merci. Merci aussi au prophète. Bonjour aussi à tout le monde qui nous suit. En tout cas, c'est une grâce pour moi. Il y a Rosalie Bosson à Bino Lelo qui témoigner. Avant d'appeler ce témoignage, je suis Oyo. Et ont ça et c'est mon akati à Libotananga, guérison à moi. Na Kolingana, nous appelé ça moi témoignage moko. Il y a moi qui était un grand solar. Contrairement, il y a bénédiction, il y a guérison à moi. Na ba témoignage joué qui. En tout cas, il y a Masanga. Na tika na kokende jamais. Et pas papa et pas prophète que non nazomela masanga nangina tika. Donc c'est juste pour vous montrer comment cette puissance là, il y a guérison, il y a parole wana, le fait seulement de se mettre en contact, se mettre seulement devant lui. Makamboza nango yango moko eza ko kweya eza ko do o yaka ko résister wana nde o yemo esenga ka présence na moko. C'est-à-dire tant on a yaka na zaka soulard depuis naza bébé na menaka masanga. Moi, pour avoir l'appétit pour manger, il faut n'amener la caca. Pour travailler, il faut n'amener la. Même si au Kotanga Bakode, son amélité, donc, on peut bien te. Donc, on a la caca. Mais il m'arrive des fois, il y a
ceux qui n'ont pas état de conscience mouké, n'ont regretté, mais pourquoi je prends la bière? Ça me consomme beaucoup. Et puis, les autres n'ont pas ça ma bière. Mais Nayaka Awa, na fête à Moisson, il y a 2019, na Kotango, na Kisula Nanga wana pour nazaka consoler et na Komaka wana qui mutatea jour wana c'était pasteur Gédéon. Alors que non, mon peuple ne périt pas parce qu'il y a Masanga. Parce qu'il a manqué connaissance. Ah, voilà, je suis consolé, au moins moi une soulard, donc j'ai encore une place. Donc, dès qu'on a la connaissance aussi, je peux dire que c'est le plus grand témoignage que moi je peux donner. Parce que si tout au tambola, la Bible va expliquer, oui, bien sûr, mais les mêmes versets bibliques au Toyoka Kuna. Façon de expliquer au Mbaramoko, on m'a dit étage Mbaramoko. Donc on t'explique quelque chose que tu lis, qu'on t'a déjà expliqué, Mbaramoko tu découvres quelque chose de nouveau. C'est là que moi-même, na fait toi na ya moisson, Masanga, et Missile là Yango Moko, donc dans le Waka Okazo, bon, je peux voir les prophètes na qui négocient ça y est, à moi merci. Mais tant qu'on a quoi, on a battu belé, j'ai même dit à la personne qui m'avait amené ici, mais pourquoi on s'y charge les prophètes? Parce que moi j'ai vécu une guérison et à Masanga Awa sans qu'il y ait de déranger prophète. Et je suppose que tout ça va te belé. Donc on peut seulement se met là-bas, il parle. Donc il n'a pas besoin de connaître que au Fulani parce que y a mon abonzambe, c'est qu'il y a un secret dans la divinité. La solution est le Kabélé. Donc on a Masanga. Donc je dois avoir 43 ans et demi il y a existence. Je crois avoir commencé la boisson avec 2 ans ou 3 ans. Imaginez-vous que j'ai pris la bière pendant 40 ans. Whisky, again, tout. Mais, et Katanango Moko, papa whisky, et même ils ont compris, ah papa tu as changé. Tu reflètes vraiment les ciels aujourd'hui. Donc, premier témoignage, nous avons profité. Nous avons appelé papa merci pour nous dire que nous n'avons jamais occasion de témoigner dans ce sens. Alors, deuxième grand témoignage, c'est que Nabota Mwana Moko, en 2016, moi, Nanga Yasuka, une fille, ma Benecha, 3 mois après sa naissance, à Pigara crise, à Zobé, la toqué dans l'hôpital, comme d'habitude, il n'est pas dans l'hôpital, va traiter moi, quand il s'aggravé, il s'est fait qu'à un moment donné, elle ne pleurait plus, elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus. 2 jours après, Bango Moko dans l'hôpital a dit non, mais ça, c'est plus notre cas. Comme je me retrouvais à Matadi, hôpital, il y a, oh, ils ont rappelé moi, l'X dans Matadi, il y a Midema. Donc, en tout cas, il y a matériel, il faut aller à Midema, pour moi, quand on tokende wana. Tokenda wana, après d'avoir fait un test, on a diagnostiqué Moussous Toké wana, sous bonbon, à respirer, à zone ici quand même paiement. Ça l'examen, non. Examen nyonso eza lukuta, l'enfant souffre, il y a anémique SS. Il y a insuffisance à makila, ndomoni makila c'est là qui c'est comme ça qu'il ne pouvait plus parler. Bozana grâce nenge moi na zonga ki awa quand même, ndé ba meki ko réanimer azongaka. Ba yeko confirmer sur ba texte wana awa na kalembelembe, ba confirmer na mabanga que moi na aza anémique. Babi maladie wana ici la raté. Donc comment se préparer dans la famille que nous avons un enfant qui souffre de maladie ici la raté. Maintenant chaque fois après 3-4 mois à pigaga crise. Tant qu'on a piqué crise, il faut ne elo aliboso bazong sana makila. Mbaliboso bando zwanga makila même sabi non bazong sana makila papa te faut ko so maka makila. On a commencé donc chaque fois so abeli 3-4 mois après, il faut que vous ayez un bon makila nandako. En dehors, il y a bakisi bani. Ndé na occasion wana tokomaka awa. Tango na koma koyanga mo na zaki frapper na enseignement wana bi nga kutu na vanda na ndako na tika makamba ya prière po chaque fois na kendaka matin ya penza tozaki na nzala ya koyoka matin ya me tozokutana na ngote. Mais awa penza okuti matin ezote ya yo penza zo na kisa nzela lola bi voilà ce que nous cherchons. J'ai dit à ma famille, en tout cas, mettez la croix dans l'église au Burkina Kawana. En tout cas, place à prier. Et en gros, nous sommes Mikoya. Tout dit, grâce à
il y a recours à un prophète. T'opposer quand que non, nous avons un enfant, chaque 3 mois, 4 mois, voilà crise des alakaboy. Ah oui, bon, ça va, en tout cas, bon, Pesanga, tantôt prier, deuxième rendez-vous, en tout cas, laissez-la donner le feu vert, votre enfant sera guéri. Troisième fois, que non, beaucoup de un service moko awa, il y a beaucoup, il fallait tout ça 3 jours à guérison. Nous on croyait que le prophète a pu boutoana to prier na to landikaka programme on va appeler ça awa prier to prier to senga bolim tout ça on a fait 3 jours de prière là il y a veillé awa tout ça là yango on a prié on est rentré à la maison service mususu yeko ya siko ya nouvelle ligne moko et samaka pour comme d'habitude ninga bandako bake non bon papa prophète abaki to priaka est-ce que faut-il encore aller les déranger? On a déjà prié nzambe ye moko azosala na mona ka ndenge prophète moko abinga kabatu ah bon en tout cas nzambe azana façon na saka ebele tango mususu ko tanga yo kombo tango mususu ka ndenge masanga na ngai sila ni kombo ni nini na o baloba ba guérison dans le vide karaboyo. Dès ce jour-là, dans la nouvelle ligne à jour, on a la bosse à Kangote, Toyaka coûte moi un peu légèrement en retard, mais Tokuta a plein à Gosaranate, Tovanda Libanda. Kuna, à l'époque, il n'y avait même pas de caméra que Batunaka Tibamona Batuazan Libanda. Mais dès jour où on a des amis pesants à moi en Angawana, parce que Dio de l'hôtel Esika profite à Zalaka, alors vous pouvez mettre Tina à Moana. Dans mon service à protocole, Bayakawana. Tokoti awa, tofukamaka awa. Le prophète a prié. Abi, en tout cas, c'est fini. L'enfant est guéri. Tokeina moana. Tokeina moana. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, Abel a raté. 5 mois, Abel a raté. Mais tu as remarqué, Nini. Moi, Nazaki, moi, un peu parler, tout ça. Moi, nazongi penza ko makasi soka a blender liboko boye po zongi sango boye c'est un problème ako makasi ako mikolia azongi classe d'ailleurs tozana e awate on avait convoqué sa maman à l'école nous on a écrit que ça li kambobi non maman moi na liki mayele il faut que catholique c'est na classe mususu amata na classe mususu en tout cas bien aimé et sika bozali naza avocat bien sûr mais makambo on azomona ba miracle. Ceux qui n'ont pas monté ma capacité, je peux même. Parce que moi, quand je vois les prophètes, je ne sais pas là. Parce que ma cambassale est belée. Non. Ma témoignage est belé, mais le temps, ils ont mouqué. Sans payer 1 franc, au Pesambongo, Salabo et rien. On a coûté la cérémonie à terre, au Pesamaï. Oh, Basimba Moana, Bagnolo rien. C'est mal la parole. Donc, humilité, on a la simplicité, la disponibilité à prophète. En tout cas, merci à papa prophète. Merci parce que nous avons mené à travers. C'est comme ça que des fois, je commence même à me demander à ça y est mon Konzambe. Parce que ça y est mon Konzambe. En tout cas, je vous invite aussi. Et si tout Bozali, en tout cas ici, c'est la vie éternelle. La vie éternelle de Menzeleza Awa. Na matière kaka, vous allez découvrir que se situe ici Bozali à travers la connaissance des Awa. Au moment que connaissance aux Awa et qu'on débarrasse de makambo belé. En tout cas, la télé c'est le temps. Je ne sais pas tout dire. C'est résumé comme c'est après non on peut ça dans quel piano témoignage ya ndekonanga Moïse témoignage ya poison tu vois que Congo na biso zo traverser ba moment pena bazo tiela bato belé ba poison prophète Emmanuel Dodi na mekape ko sala moi ba enquête muke na ba politicien belé minene o ba sala kombo na mboko. Prophète Emmanuel Dodi obiki sape ba politicien minene ba même kana o ndeko na biso Moïse azanango bandeko wana bayaka ko témoigner te pourquoi est-ce que eza coaching que
autorité ya monene akoya ko témoigner te soki azo guérison ou bien loko nini sala ke kaka ba Moïse nde bazoya ko témoigner bango bato asala comme ba autorité ya minene bongo abiki na problème ya monene boye koya ko fanda na kiti ya témoigner bazoya te. Merci beaucoup. Non, ba mususu ba témoigner ba mususu pe ba ko témoignaka. Nazo exemple dernièrement. Yo ba benga kiote er ba monaki cancer ya mwana mwasi. Famille monene tokolo ba te balekela kepana yo. Au moment où je vous parle, il y a une grande famille. Parmi la famille régnante ya mboka oyo Miracle Salami bango moko basengi botomandaki pembena ya sel na sel bango musala na ndako balobi balingi publiquement de manière notoire, donc ce qui est notoire c'est qui est public ba ya ba témoigner non oyebi même Yesu azaki na batu mosusu ba yike ba mitalisi ba mosusu eza lokola batomaje mosusu ngamoko na blokaka yango ya bambongo somona tozo éviter moni botoni na église mutu apamba me azimbon oyebite mutu azaki na église wana te bokele bakoteli mutu ndo mona ba témoignage wana ya mapamboli netufaka yango esukaka kaka na ba ancien osomona ndenge wana bon mosusu ezali peut-être statut na mona ba église na ndenge ne tataka tokomi na internet na bi mutu mosusu awa parce que je dois azali na mama me ba yebie azali ndeko tozana mwasi awa asali vie mingi libanda ya mboka vivi makambo na zana ngom ce qui compte témoigner ou ne pas témoigner mais c'est ce que Dieu a fait voyez-vous hein est-ce que nzambe abikisi to abikisi mutu bon omoni ataye papa mais naba pays anglophone, on ne blague pas avec un avocat, des lawyers, papa. D'ailleurs, ma ministre Moussou Baza kuna bazana niveau net. Ah, papa, tout le temps solo wana tête, papa. Il y a pas Moussou Baza ba combine, il y a ba politique, ba tangi d'à peu près. Hein? Baleki il Roger Ngandouté. Ah oui. Roger Ngandouté comme ma premier ministre quoi là. Non voilà. C'est ma pas comme ministre, zakaka problème mutu tozana makamozambe abengeli biso. Donc un avocat venir, c'est pas quand même sincère. Au moins ba procureur awa. C'est déjà un niveau mutu akomi argui. Ako komisama lolendo. Au moins basi abato awa. Toko cité bangote. Donc, voilà, donc c'est dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Ken Pierre, merci. Au groupe Station Mikopa Roger International, rapidement. International. Ouais. Bonjour à tout le monde. J'ose croire que après avoir suivi plusieurs témoignages sur ces plateaux de miracles que Dieu opère par le trichement de son instrument de travail, qui est le prophète Emmanuel Dodi, que je respecte et j'aime beaucoup, vous regrettez votre passé. Mais vous avez tort. Vous avez tort. Il faudrait plutôt regretter le temps que vous avez eu à perdre à côté des gens qui ne valaient pas la peine. Les Français disent mieux vaut tard que jamais. Les difficultés que vous traversez aujourd'hui sont temporaires, mais elles seront temporaires si et seulement si vous avez le courage, après avoir été déçu quelque part, d'appeler le prophète Emmanuel Dodi pour trouver solution à vos soucis. Et en conclusion, vous diriez que le Dieu d'Emmanuel Dodi qu'il a rencontré le 17 décembre est différent des autres. Merci. Voilà, alors, l'homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Merci. Nous voulons avoir des dates. Merci. Des dates prophétiques. Talakaka, Ezali International. Oui. Merci to Pamboli Bino. Yena Zongeli et le Komosusu. Bon, mon air to fanda vraiment dans une poussière il y a minute. Bazo Kotisa Motu. Azali quand même. Ndeko kene yonde osenginga ke il faut to enregistrer era sokota. Muto amemankiye azali journaliste wana oyebiye. Maintenant ça koyeba parce que asali na bina dam tout ça là. Journaliste ayebani akei sango oyaye. Lelo azobela ayoki sang. Asali na ba mama Olive bonaboye soki kaka mitema mabe. Ayoki sango abengi. Mais pasteur Zobiki Sabato,
bien aza pasteur aza journaliste ana makambo aza pasteur oyebi bien abeli somo ndenge ye lelo na yebisi yo kana heureusement au filme ye nazozongisa ye na kombo na kolo Yesu ndenge azalaka oyebi bien. En tout cas tozana ba image et aux alapé témoignage à munene pour na biso. En tout cas honorable Zakaria Babaswe journaliste moko ayazobela makasi ana problème à AVC na CV na honorable Zakaria Babaswe yebi donc aye lelo ayokuta biso va to ça l'émission na filmaki et ko sala bien image lobi ba mona sincèrement Ken Akobika. Voilà na lekina lumbango très bien na sarpi synthèse na témoignage ya avocat munene maître Etienne omoni alinga kolela c'est-à-dire mutobandi masanga na ebite za bikolo bolimbisi na 3 ans mama papa yo banda masanga na 3 ans international à seki yo bandi masanga kimokoli ya luyenge ya batu ya bandi masanga ya 3 ans mais donc pendant presque 40 ans melaki yango miracle munene masanga esili parce que miracle zaka ba guérison te parce que un prophète est raillé il faut batubaye banzambe batubatika masomo elungwa wana boyebi guérison ya mwana aleli alobi toza devant télé kuna na poto la biso na télé ngeza muke azana ba témoignage ebele alingaki aloba ami résumé mwana na ye abotami après 3 mois bandi kobela SS boyebi maladie wana baboti boyebi c'est parmi ma maladie incurable et puis enyokola kababoti makila kobela bela nde procureur moko akomema maître Etienne ao eri ya découvrir lobatiki akobenga mwasi naka ya mwana nde ayelaki bayebisa ye mwana zobela pasteur wana bikisanga yaka pena mwana. Est-ce que vous comprendre miracle les ont changé ordre hein? Il y a naissance origénité. Donc ici l'enfant était condamné aye na lobi tikana tunanzam na yambi mbala bale nzambe andimi. Est-ce que ozona da cheminement awa mayezate donc nazali multidimensionnel après yamisatu afanda même libanda ya église bato bazali ebele bolukaye ok lelo guérison na loboko wana mayezate et depuis lors mwana banda kolekisa 2-3 mois te abela kate mwana fungwami akomi na mayele donc to changer lolenge mwana botamelaki non ya que Dieu qui peut faire ça kaka nzambe wana ndena lobi yo ozali SS to mwana na yo kota na ngai yankonte okoloba nazana Kinshasa tete na Bible mutu moko aloba du seulement un mot là où il y a mon serviteur à cause de la guéri et ça salama déjà bengangai kota na ngai en contact international loke alobi eloko moko ya bien peut-être ozo regretter non tango lekisi ba ebele balela Emmanuel azalaki wapi ya alobi boye ko regretter te parce que tokutana kite regretter na ba oyo ya ba escroc ba lekisi la kiyotan et même alors problème ezalité parce que tokutani bosana ba mbula nyonso kota na biso en contact kotato la bonne na nzam condition moko ezali ba nyonso babiki na senga bango eloko moko te ozoyoka ba miracle ezali ebele même mwana ya ba poumon ebeli ndenge aswa misala ndenge ba miracle kuna la ke empoisonné wana tokangi na yena ba date yoka mela na lingala balobi yoka mela bloquer ba date oyo à partir kolanda émission spéciale oyo. Première date ezali le 13 oyoki na ba témoignage ba pesi prière ya nouvelle ligne wana et salamaka une fois le mois prière wana eratakate bango nyonso bazozongela kaka date wana le 13 maman avant le 13 kota na ngai en contact ezali prière ya suka pour cette année pour ce mois nyonso tobandi ko sala na mois ekomi ya suka
et kozala de 15h landa biso na ligne ndenge bazo landa biso mokili mobimba en ligne. Le 13, ça sera tellement chaud que ndenge esalamate et kozala danger. Tolungo wana tozali le 14 ezali date bomonaka tout le temps na lingaka international alobaka eloko moko ke parmi biloko efrappa ye nde na kozala na bango cette fois-ci makambo oyo tokenda kotala babola na umeli la makambo wana bomonaka yango meme bato ebele bobengi kene mutu moko abengaki atindi mongo nalo kutuna sambela keta bikaka ce pasteur est sérieux, il a envoyé beaucoup d'argent abengaki yo ozali témoin alui non c'est un pasteur honnête tantana ba passer balia mbongo maman papa na fanda bien talanga 3 fois bien na kolia un franc na yo te tokende kosunga babola na sala kayango sans toi mais na lingi yo pe okota na mouvement opambwa ma rien que ça tokende le 15 le 14 tozo kabola na ba cadeau awa na bandimi na biso baza mokili mobimba na kopesa communiquer ce soir na ba chaque groupe tozoka na ba cadeau yo ya États-Unis kabuli ya Canada kabuli ya Londres Paris ainsi de suite soit au tindiao même bazali awa bakotinda ba cadeau liban le 15 to sangisa mbongo le 15 biso nyonso tozozonga ba franc ba mpiana ba international tozokende kotala babola ekozala vraiment événement munene totalaka bango 3 fois 4 fois là oyo nde yasuka tosala enveloppe koso tosunga bana wana tosaka yango na kimia na bolingo et enfin oyo ezokende sango yoki babwaki le 17 eza nini ezali suka ya nyonso na oyo kaka le 17 décembre et ça m'a une fois là au moment où je vous parle bato ba créer ba voyage à Mbalakata États-Unis Paris Australie kaka baya ba vivre date wana il y a les en soi les 17 c'est pour nous plus que Noël peut-être mais je peux pas peut-être le dire ainsi eza nyonso pona biso ezali date wana tokutana na oyo azosala miracle na nzambe tata wana et donc awa na ye côté à terre kota na page Facebook na biso kende na YouTube na biso okomona ba enseignement landa yango oyo ka spécial le 17 ekoleka koma miracle salamaka koma ezali date olanda même awa na kanisi mama moko kombo générose awa loba na bika na le 17 ndeska déjà batopoto bobanda ko tout le 17 eza nini ke ataboni na bosa na date wana te wana na pesa ordre babeli na ba hôpitaux babima baya babeli na bandako yaka na ye ata ndenge baye na bango boye balali kaka le 17 bakobika mama papa bisika nyoso zolanda ngai le 17 décembre le 13 wana ba prière minene le 14 et le 15 toke kotala babola oyoki ba date oyo bloqué yango kota déjà en contact to encadré yo Olandela badate oyo il y a les 13 et surtout les 17 boyenzambe tata et puis les 17 on a ba makambo belé et koleka boko découvrir yango to boy ko annoncer yango avant et ko la malamu mingi ce jour là donc bon milenge là bolanda biso en direct nenga bolandaka boko sunga mamingi boyenzambe tata nzama kolo Yesu apambola mboka oyo apambola isika oyo apambola mboka kuna ozali apambola bakonzi mikanda na yo ebima musala na ekende liboso maladi esila obala obota bafere ekende liboso na kombo na kolo Yesu amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est la fin de cette émission. Merci sœur Mireille, maman Titi, merci frère Moïse, merci beaucoup maître Étienne, merci pour le témoignage et puis Ken Penapitopale, merci pour l'assistance et puis international Roger Ngandou, toujours et encore on est ensemble. L'homme de Dieu encore une fois de plus, merci pour la disponibilité. On est ensemble, l'équipe technique Alain BCBG, Maëlle Sadiki et puis Valdine Tambossi était là pour vous et puis assistant de pasteur Gédéon Chamala, merci pour l'encadrement. Maman Mémé, on n'oublie pas, merci à toute l'église. Nous sommes à la fin la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.